Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leo mbote mingi na bino nyonso balandi ya www Eco RDC nayebi ke boze bele boze la émission na bino ya mokolo lelo émission na bino congolais ya solo oyo Ivana Chanda alakisaka bino baktualité nyonso to eleka na kati ya kini pona lelo naza awa na epai wapi ndeko depuis musicien na bino mnene leader ya groupe na ye esika répétaka na groupe na ye mobimba poto solo na ye ndenge na laka kibino il faut a expliquer bino à propos ya album na ye ya sika zo préparer pour comprendre nyonso tout na kati ya émission oyo congolais ya solo. Je salue en passant mon boss Jean Thibault Wachibo na yebi ke oze wana ozo la émission oyo donc et que ça la plaisir na ba oyo surtout ba fan ya émission congolais ya solo sans plus tarder na zo déjà invité na nga ya mokolo lelo Biblique Pomba ya Nuance. Merci à toi Sourine Congolo na yebi ke na déjà na Pomba Nuance donc Pomba za déjà wana azo mieux placé pour na ko expliquer bino nyonso tout ba question botuna ki sali Pomba. Ouais sali. Donc Balandia Eco RDC Baluka Kyotro Bayoki qui oso préparer album Yassika. Balingi Bayeba. Pourquoi vite parce que album Mocho Bimisa déjà ceux qui combien de titres là nous production ça mi penzate. Pourquoi osa pour ça Bimisa? Normalement eza single yanga te ba musicien. Promotion ya album nanga na continuer encore toujours parce que yanga. Ozelo ko ba musicien tout ça va un peu moins plaisir pour Bika ba on peut moi sombi di kwanga mambo belé parce que ba concert pesate mambo belé l'album na ngeza ina ba problème moi belé pour na ba producteur mambo tout expliquant trop na émission mais donc ça yanga na continuer na promotion nango bato ba lela na ba on promotion ouverture ngamo na aussi mbango e banda o ya ba musicien pe ba on peut bossa makam na ndenge na bango voilà ya single ka ba musicien na ça remix parce que chéri koko ya nzembo bato ba senga ngango trop fallait un album et tout chacun côté il y a on a profité na cha remix ya Chéri Coco na nzemboka moko ya ba musicien na générique moko na belete donc ils en a deux titres na générique moko mais pourquoi na album oyo toleka comment nango ezakili ouverture ezaka na générique moko pourquoi ba chanson belé mais ça la promotion générique ne moko mais normalement il y a 3 génériques deux oyo yo kanité betami penza voilà tout ça la pour tout ça la promotion moko non mais rien n'empêche, on voyager bientôt, Inch'Allah, donc quelque part. Après, quelque part, wapi pomba mo bombele biso sur makambo hein. Boss nanga Jean Thibault azozela yeba pina ebele sur pomba parce que ça fan non numéro 1. OK, non kota bazika kasi. Kota bazi après dans zonga langa. Donc Balandia Eco RDC pomba azo bimakisha sa azo voyager na groupe mobimba hein. Non, ngamoko. Yemoko. Normalement on a voyagé en Angola, na sirezana août, on est OK na mouvement mobimba. Après tant de gens après là, a jeune en vol na ki. Merci beaucoup Pomba sorti ya single les alakan. Ah bon non, le quoi notre aussi studio té, non peut tout ça va clip témoin tout channel sorti té mais ils a bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Pomba me Balandia Eco RDC balinga ki bayeba. Donc les deux juillet bino tout bo betamaki makasi. Donc comme si ba groupe belé bozako banga. À propos ya événement les 2 juillet ya fali pour pas surtout que bayebi que Pomba azaka lokwa so bayo ki Pomba ba monaka comme si caché ya fali ezaka wana na kati. On a Pomba na réaction. Ouais, courage. Ben ça les bien concert on a qui plein craqué, ça qui très bien. Il a qui bien bon les 2 juillet normalement tembe na foire quoi. Donc ça qui bien. Biso déranger biso té ça et là musique ya Congo. Et dans le kumu ya musique na biso. Moni beneti ba fikine et utako sala déjà te kangama ine zongi boy les grands frères na biso auto betango sali bien na Congo sali bien na ba fanatique balinga musique ya fali poupa normal quoi. Non biso pe le roi to ba congolais photo CP la to boya point. Voilà. Merci beaucoup Déplique. Mais quand gérer groupe amné ne boyeza facilité et surtout que nembo longwa maison mère les années belé balongwa pe wana bakenda ko vana sima baninga. Mais yo comment tu trouves ça parce que tu es encore trop jeune. Moi point yango moni point ba benga ngai Lombe CC. Et Lombe CC il y a une gravité et ça ka ke pona esprit. Na on chape esprit na maramwango. Malgré tout bah les ébélés bah belé maintenant chaque esprit non survivre na ba ya bien là à danger ça te mais pour amuke na zanango to kabola na bango ya on est tout ça na 3 ans ba ko longwa pe moi na ba kesse musu ba départ ça les solos oko ça na mongo pe ça ba te mais soko sola na bango bien baza moni pa na nga
départ ya te na kana bango parce que bayebi ne na solo la bayebi ne na zala na bango donc côté ba départ eza to ndimaka non ba président ba solo la bien te bien ba lesa ba eza ndenga li solo ndenge okumbela na batu na yo il faut ko ranger ma solo ça va bien donc de l'autre yoki que oyazaki chef na bino na kati ya maison mère alongwe akevanda na sima moninga na ye moko depuis Olivier il me faisait donc un mission normal le quoi mission na orchestre chef na ka col point barre mais tu sais comment somme toi ko sa test il fallait qu'à part Olivier comme si yende mtoza na habité wana maman ça benga longwe ngada osama ouais na sina longwe bon mais ko yoka ke longwe akenda simande ko na yo komba ba doit comprendre là c'est pas comprendre bien il y a Jean Thibault depuis caso qui m'a trop polémique trop polémique à sélection na capella ya single o ya sika atam sous vocal na ou bien eloko moko ya tina kati ya single o ezo bimas mboka ngo mokengeli mwana ibila inalinga kosheli na soko sope ni ya biso ngezoti na sukalisa maloko leko jolongo olinga kota bansima ndenge ni misheri kotolongo lipa yetu litakweba chema tego kelenga na tulela yo yako tulonga nebo lingo teknik bakte tulonga nebo lingo mama Papa besile ke kiso Papa besile ke kiso Zotaka kesana yi parti eleki Zotaka kesana yi parti eleki Sitele na kapate na bo Amyo wa yebire Uwa bide satima Mwana kamalaka yebire Kala sa bipesa pesene Jeli ya papa mama ye Pola bakula pola yo Papa Naka mwana Naka likobe Jeli ya Oga be faya mama wu Jeli Liba be konsiyo Liba be konsiyo Naka mwana Konsiyo Liba de konsiyo Le kosa konsiyo Cheka le kosa Cheka konsiyo Le kosa konsiyo Sogi na suya na moto Aboto na maye Salagi na na nyambo Aboto na maye mboka ngo mokengeli leo Maria Lenouaka Sona pareyo na baramoto Alinga kana ye Alinga kana ye Yabolinga kana bina Alinga kana bina Shiralinga kana
chérie Coco, bébé mon cœur, chérie Coco, viens d'être avec moi, pardon, viens mon bébé, viens d'être avec moi. Dadi Masongo, pardon bébé na Raïs, Kotakoli, Nalu Konkaye, Nali Bongo, Bona Bareyo, Nabara Moto, Fais-moi déjà les maladies, Ramène ma plongeur, moi sauver ma terre. Et plus en plus, Nazokota, na profondeur, y'a pas sentiment. Et les gazos matanga, qui m'ont ça. Alingagana ya, aya, Alingagana bina, Alingagana fouan, Alingagana fouan. Eskelenga ya kokota mama. Yagif Mouchaba, Stéphane Vega, Jean-Willy Yaba. Chérie Talananawa, bébé nozo Moningo Tokitoko Pekaï. ya poko kimyawe, privé na wa sentiment. Genji Yaba. Chérie Coco, bébé mon cœur, chérie Coco, viens d'être avec moi. Laissez Mouscador. Reviens mon bébé. Papi Kader. Charlie Maloula. Pardon-moi Tatiana Kimbolo. chérie Coco, chérie Coco, chérie Coco, chérie mon cœur. Platini Menga, ministre d'État. Jires Bijou. Blanchard Bangala. Allez chérie Coco, moi je t'aime chérie Coco. Pourquoi tu partes chérie Coco? Je craque chérie Coco. Allez rêver chérie Coco, on va danser chérie Coco. En piste chérie Coco, moi je t'aime chérie Coco. Alingagana ye mama, Alingagana bina, Alingagana fou, Alingagana fou. Eso, bana Sheila Waïba. Monte ma mère des RDC Nouma au Kazadi. Abidjan, Extra Libreville, Bénin, Sénégal et Cameroun, Mali. Angola, Kenya, Joujou Dikone, Jonathan Bilari, le manager. Moto Osanati. Patrick Loka, de James Bond de Birmingham. Empereur et Papito Mono, Nadalas. Allez chérie Coco, moi je t'aime chérie Coco. Pourquoi tu partes chérie Coco? Je craque chérie Coco. Allez rêver chérie Coco, on va danser chérie Coco. En piste chérie Coco, moi je t'aime chérie Coco. Mbosango mokengeli leo babenga ye dépliqué babenga ye niance babenga ye dépliqué kini mobimba totelema tobina mbru ayengo yengo bomba niance azobalola balon yengo alazala lokola papa azonokisaka mvula na nzoto ya mama zala lokola mabe azonokisaka mvula na nzoto mama lelilele boloke miziki oyo nini mvula ezosala berosion mvula magaze wana ya générique na biso bakoswa yengo ya mojar mbosango mokengeli leo. Dieu merci Mbokani. Mobala bata Marlène Ntesa. Papa François Konya. Mawa. Dieu merci nangai Mbokani. Marlène azokufa pona bolingono. Dieu merci maboko ya kofungama azwi mpe masasi te akwei mpe na mandoki te kasi eza bolingono nezoboma ngai oyonga bongo na
moko mibale te kaka moko ntango shira kendaka na basera bacenda ata ntango mvula kangelanga yata mafoto moto abima premier na bolingo asa te mwana mama yakolango wapi nayinikine toluvanyo mwana mama nakomizoba amen bakayo elengi merci mbokanye ami dialo elengi poleki kasa pesiango na basusu kaba mobali ya mama michele na bichan Patrice Ano kotisanga kotoyo Malike Sumao elengi Emalo wese zawa pie Nako barakola samoga ise na mbeli ya sebisa Nazala facilita kokanga ndala meya satimate Ezalaga na force do Na mwana bato na sobanga Ekumbanga Ekuaganga tino se ya Pacifique Nakosala te lokola Jésus Christ akwalere pa Jésus sanala Supa biloko na nembo nangi na monongo mama ya kutale Sakitaka ya kumona Chérie biloko tigela kinga pukwale yango Mama lisangwa santima sozwanonye Mama na bilengi na ngai ya santima likabwa yibyango Akoti nango na zamba Amati ligolo nzete Na meki kulanda na selumuki Enta likabo wasikinenga Usana kutala kumone Ndenge mupano etobokinga Hanzame Saki yame mama Paleli matanga nanga wapye Isa mazinyore Oyangi amalinga kopesa ye Bilengia lelo yo Yebisanga kombamba na boya bimelanga surprise lokola mwana primaire ya matisika secondaire et moi ne pas naïe impossible tango combinaison réponse commis moins zéro quelle équation jour en go harcelemani topé au bayombo bitumba na ringas maintenant kuluna topé torture ya des miab jour yeye bonare yale jour yeye patumale jour yeye nanya bolela jour trésor yaba jour yeye ya give muchita jour mbokango mokengeli Pomba na yebi ke sepelisi balandi eko RDC na yebi ke sepelisi ba fan na union surtout bayoki ke non déplique mulongo eza wana déjà côté Pomba alliance donc aza binga côté wana depuis que yebise biso na kani na kati kin lelo au préparer nini concert et le connait préparer les banaki zo bon ça concerne sur Luanda ba proposition pesa bon na loba oh non eza on a déjà témoigné le baptême mais le 26 to gros à la côté morobo maintenant peut te ba closité ya ngana monto ça mais pour le moment toi on a studio pour préparer la Bundesliga voilà ce qui est le wera sona sengi Pomba featuring que il faut na salon featuring na tempo morobo fele makasi mbangu kuna kesala la reconnaissance ya père voilà relation ni letika na ngolo na ba musicien o batika na kati ya maison mère o ba longwe na o baza na kati tant que moi na maison mère pas toi na bango bien toi na malgré tout okuta na raté mais tout ça na bango bien pourquoi beaucoup na raté relation katana ka po longwa maison mère ba muto mtala makamne au sanetinga na musika ngana ba kota ba au revoir Kinshasa na mona mama butu ta musika et quoi empêcher tes rencontres na baninga ou bien qui leader kaka tout ça na et sur la R2 parce na lo beso to koza R nyonso na téléphone et ça va bien quoi tout ça ni R2 R musumo ba fingi et pas ba to benga na consoler na c'était ya to mesana bongo Congo za bongo finga ka n'importe comment congolais baka et lo ba bengi critique te na injure différence ya critique na injure to e ba ngote congolais au mona
Messi so ba poli alobi na eza na ka Messi ça mais so mboka nya poli bondo finga vous comprenez mais complexe vivant ma complexe mon robot tant mboka ni pas un joueur encore raté pe bien normal vous comprenez là joueur ya mboka encore raté bi mais ceux qui kuna ba raté to finga raté mais ceux qui ga ndeko no congolais muta raté bi et comme benjir attendez de ça émission mara ba msusu be bazana ayo commenter kana c'est on est biso netinga mato ekangama bena makasi donc boya koyoka bilobela ya donc nasala ndenge oyo nga namoni na evitaka mingi kokangama na bato mpona baproblème na sisi répétition na nga nazwi car na mati na nga palin nakelala na nga voilà. Donc dernièrement tu oyoka ke depuis azoki chanteuse moko boye azokrake makasi mais toye awa tozomona ici c'était aotanga asengaki bazalaki na bacours na inas voilà osalika lokwa baninga wa de permettre atanga taka nchiki yango ne makambo yango na tuni osalika lokwa baninga donc azaka bazaka na mwasi ndi na ye pembeni nga pe depuis na kotikala te to bana makambo oyo ve nani ve bozi non ebanda kala silaka comme si kofi moto ayaki ozongisa makambo yango lisusu bon ça va c'est bon eza nango mabe te kozala na danseuse tokosepela tomona lisusu na kati ya groupe oyo yebisa biso basouvenir ya malamu olongwa nango epa weranson na maison mère oyo lelo ezomarke oti lelo obi nonga pomba malgré naza leader il faut nasala mpe eloko oyo mpona bana nanga baconcert dernièrement na ototala na direct tv concert toleta na stade de France voilà en tant kotala yango esalenga bien na fani zona apale na bia eza baarchive nga nako bakisa na liberté bozaki nango quelque part na maison mais est ce que bamusicien no mpe awa bazala mpe na liberté wana wera apesaka bino liberté nga utomona bamusicien na basola na badanseuse na baorchestre na mosusu bakoka te mobeko ya botouche bawe na ngai eza talinga te nga danse okobenga bango nyonso notuni bango jamais amona prise à commun jour mosusu na téléphone tokutana na palin rien du tout namona bango bandeko nanga basi tosala mosala moto asimi nzelaki nde bana rien domoni bango wana soki to comprendre bien badanseuse ya pomba déplique bazala na bango libre bavanda na bandako na bango mbali na totinanga $300. Ah bon? La belle mbali na tinanga $300 siko taka ki na sula pe na mbali ya danseuse nanga on prend dans la saké en tout cas naza bien na bango na lokwa grand frère na bango moko bo naza ko encadrer bango na pesa pe ba conseil no zala na ya no bien boye voilà. Merci beaucoup. Ils ont exemple à suivre. Donc c'est la makasi ceux qui est vraiment bon. Moi to kota na ndako tete meto dimeli pomba parce que alobi na monoro na ye moko. Pomba to so chuter presque na suka ba landia ko RDC baza posa ya vocal ya album na yo oyo. Single te mais album oyo ba yo kango na monoko na yo. Ba eza ebele nakota zamba bibale to nasala nini namela bavolka eske wana nde okozonga soki esimbi te nakoluka nazwaki ndoki ya première qualité ye naloka bambanda nanga babutu mpe bamoye obati kolanda bolingo na nga namonela pasi ye mpo nakeleli batendresse babizu mpona bango ye nzambe nafukami naza kosenga ye nzambe nafukami naza kosenga ye salomo asengaka des choses sagesse n'intelligence nga nasengi yo eloko moko bolingo pourquoi yo bimanga bébé voilà quoi. Merci beaucoup. Naïbi que c'est ici boss Nangai Jean Chibobo Chibo et c'est ici papa Sourika pour que c'est Ozali Congolo. Naïbi que ça le plaisir. Naïbi que l'ingara pomba trop. Toujours j'étais presque en fin. Naïbi so naïbi so pomba. Un mot pour na bao nyoso balandi na Eco RDC. Tu connais sepeli si t'as bien, ma question a bien, salbiso bien, batutu. Bolanda Eco RDC. Pour vous toujours ba nouvelle ya ba artiste nabino ba déplique. Batunion sur la Fabrigaz, va falloir pour pas faire recherche de poules, les quadras donc tout le monde, papa chéri, les rois de la forêt donc tout le monde, tout ça et ça la biso bien Eco RDC. Moi et loko moko kaka ya muke ata il y a 2 minutes pour Eco RDC. Là on a sengango. Eco RDC bolanda yango émission na bino ya kitoko
Chana bino ya kitoko. Voilà quoi. Merci beaucoup de Plic Pomba. Mais au Pessimbo, tu es un mouton landi, tu es une émission. Na Pessimbo, tu pas King Selova, Sibo Sesadi, le Bodrik Matadi, Rigo Batu Bambote Nayo, Trésor Yaba Yabanzale, la mignonne, Yafali. Yafali, maman, la mignonne, Yafali, voici. Merci beaucoup Balandia émission congolais ya solo ba o tout ba fan ya Ivana Tanda na yebi ke bo tuko yoka Pomba et puis bokota la clip wana o Pomba sala donc album na ye bokota la générique boko sepelada banzembo to kwa sali azaki bref na ba question na ye bo comprendre que Aouti comme ça la répétition na ye aza trop fatigué quand même à répondre à une invitation na biso na Pesimbote na Dorcas Chongo esika ozali bambote ya trop na yebi ko landi émission congolais ya solo ya Ivana Tanda osepeli nango. Merci à toi Humberto Dan na yebi ke osepeli émission oyo hein Bijou Ilunga bambota trop esika tout bozami sans oublier Lise Mbombo na yebi ke to kuta na quand même yo solara bien hein. Merci beaucoup à mon boss Jean Chibobo Chibo nazo insister Congolo Sourika Puku bambote belé na yebi ke bosepeli na émission oyo ngana bilo to kuta ni à la prochaine. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leo